chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Famille ya Nico rigueur jusqu'à la fin. Bayoka nakati. Mudagu. Baby. Ayaya. Iko beba pona nini? Libala oyo eza libala ya kala. Bana babotama. Ata bayoki kanda, ata bayoki esengo. Bakoboyana te parce que libala bana ekufaka te. Zali kosilika te comme tel. Bato mosusu bakokanisa ke na siliki te. Na facture ya libala. Tango basalaka ba discussion pona ko arriver na compromis ezaka toujours bongo. Ba moi échange de paroles, ba papa ya moi si balobi biso to lingi boy. Ba papa ya mobile balobi biso bongo te to lingi boy. Alors ba moi dispute wana nde suka nango ezalaka bo trouver compromis donc entente moko boye boyokani. Donc disons les ambiance ya libala. Mona ya moko mape akanda po noko bandosa kinzonzi kuna bagi soki ba boy kozwa kena ba. Bon ezaki candidaté. Omoni eza lokula na ba mwa bipali moko boye. Omoni esika ba mibali bazalaka bazobunda. On se laisser faire te. Donc il faut ça moi bizeti moko boye comme au siliki nzoka ndo siliki te. Mais na motema kuna yebi ke faut na balela kaka mwana nanga mwana mwasi oyo boye na kotika te. Donc nous sala moi bipali po bango pe babondela yote. Ezabo. C'est Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Jésus-Christ de Nazareth, obimisinga, na
Merci à toi Coco Dema, bonsoir et bonjour partout où vous êtes en train de suivre Matika Songo Babi. Aujourd'hui c'est pas le mission mais les dot, hein, on dit comme ça, dot de Tolobara. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui Igo dans famille il y a Mobali et pas il y a famille à moi si kokutana bapesa biloko po makambo to si la promesse à la soutien na vie tout le monde bapesa ki boité basaki boité. Aujourd'hui toza na Bibois je pense que tout le monde est en train de voir Bibois to e awa Florette Passou au lelo mobali na a décidé qu'honorer ko pesa valeur na mishabatu mais bon balé bazan États-Unis place ba permis nzoto na bana na papa bavandi bazaro savoureux de la bonne l'air donc bazaro savoureux ba bon moment na bango mais mobali obaki na otika boita toza libanda tokutana ki biso mibalende baloba bataba mibale bakutanaka bamemaka na ndako po bato nyonso basepela bamona bango ye palobaki otika talaxi ki mobali na ye aye abimi na famille o bozomona kala mingi te ba kota babiloko banini tout ça là. Aujourd'hui tokotala comment ça se passe bandeko nyonso pe ba otala émission o soki nano sala pa ote luka po sala po Koko Deno yene atana isa sala makambo cameraman na ngai yesa sala makambo dande azana alliance bimsa mo liboko kara bimsa liboko alliance kara chaka boba mona ngoko yango wana quoi donc il est déjà marié quoi aïe na kimia donc ngape bientôt nazo sala pe masole mais pas nani mbadima mais atane na kosanga bino. Donc on va le savoir nous tous, on va voir comment ça va se dérouler. Na pesi ba marié nyonso ba balana baleka neta po ba félicitations na pesi bino nyonso ba opé ba na procédure ya okoma na eta po ba courage ba persévérer na bikeza moment mo ezaka vraiment pas si ezaka place ekotara moi qui mabe yebi biso ba bantu quoi ezaka moi ja au mona mninga bali ozo sepelate mais on va le savoir nous tous biso notre rotalango ndenge role ka Florette Passou ya yo ngana bombi na mbali na epoka la mingi te na kwa no sebino komba mbali na ye donc bozala na kimia bino so bosepela picho pacha sotali konko na Norvège ateza ya nini wabwara mabanga babwara kalibanga picho pacha sotali konko na Norvège. Laetitia Kouya maman sociale, Esther Malonda la mère des opprimés ya yo ngwana bino nyoso bolinga Matika Songo mais totika boité toke na on ndenge ya coutumier dans les coutumiers d'autres ndenge tolobara toke na on ndenge coutumier Koko Deno chela bango na générique pub ya Fabugaz maestro ata tozo sala makambo mais to bosana te le 7 et to bosana te le 13 mars na Lyon. Le 13 mars na Lyon bino nyonso bobomba bambongo et puis effectivement bato ba benganga bato nanga so ba billets za déjà vendu ba billets za déjà ote kama oui ba billets déjà à côté kama au kota na olaxa bino na émission ya comment au kota na site tu peux acheter ton billet au sombi billet na yo bombi yango déjà pour le 13 mars wana na Lyon na double mixte aux alawana obina ya madu obina omoni oyo je yaka pusana okaba visible bolingo okaba tabita okaba 12e dan okaba égoïste hein okaba cadeau okaba mopepe do binu batu tout boire na poto oyo bo manka musique ya Fabregas depuis banda carrière na ye nana pesa bino le meilleur kunate apesa kaki na pesa ba Gabon pesa ba Côte d'Ivoire ba Cameroun mais cette fois-ci il a décidé d'aller jusqu'au bout. Le quoi bango ba me marabatu yé pas memi mouvement Villanova complicité na light music MC MG Mimosa manage azosala toujours boulot nae MG Mimosa manage et puis sans oublier le producteur le plus suspect monsieur Serge, je vous salue là où vous êtes binonio sobolinga Matika Songo. Cela veut dire que Koko de Mazonga vraiment panzanga na mona na mobimba baolia baomela baosepela na sima nango ba remercier Nzambe tala ndenge bali mutu ngande babosana mukila bazulu fotika na bango picho pacha sotali konko na Norvège
Total Samokil vers Kasangul Koko Dema Tolik. C'est Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Voilà, viens Hugo, viens. Donc là, je profite de l'occasion pour saluer Papa John Makaya Motema Fifi Mvuka. Na pesi Mbote Place Azali na bana, na pesi Maman bébé Kimberly 18 cylindres climatiseur. Na pesi Mbote Place Azali. Boni papa. Kitoko papa. Après combien d'années tu as mon chose? Ah batan il est kebele vraiment. Batan il est kebele. Na sepeli ko mono lisusu. Est-ce qu'on y a un lilo? Esengo eza makasi na bolingo ya tata Nzambe na o asali na mukolo ya lelo eza journée moko inoubliable eza marqué na calendrier ya mokili pe ya Nzambe na kati ya matin o ya ba COVID-19 mais makambo minene ezo salima po loboko ya Nzambe papa eza ilongo na biso balobi tobota marato tangi tokoli mais suka ya mwasi nyonso na vie alingara netapo ekomi le fleurette passe à comme une étape et c'est un nini au boza na ngoto et nini koloba na famille mobali to na mobali o le loi valoriser bino pesi bino valeur à côté qui na fenêtre azokota na porte yango na kopesa merci mingi na bof esiko zali yeba ete bof na biso papa Nico na pesona numbo ete siko zami esengo ya mingi komona ete ozo valoriser mwasi na yo ozo pese valeur o esengeli na ye pour moi signor so balobi soki azana lo PTT esengo ezalaka te ata ke yo api ata sali ata zana ba mbongo na ye ebele mais oyo sali ezeloko tokoki jamais kobosana pe mokili etika lobosana ngote vraiment Nzamba batela bino akomisa bino bisika oyo ya kani ko komisa bino bobo tabane belenga nazana posa nazana na bana ebele. Voilà. Merci à toi. Nous on continue notre émission les émissions dans un système bandeko Fleurette Pasu o nazo na ye lelo na bibwa ko nore ko pesa y valeur na ye pe na mobali na ye aza mutali boso Alexandra na TV. Donc mutali boso na vie na nga pona leka na TV. Eza Fleurette Pasu o le longa na bibwa. Na RTDV chaîne Yassikaten dans les pères Bangona José Congolo que je salue en Afrique du Sud. Après ko leka na TV na Fikine na Bwaka Mabanga après ba yé ko zwanga na miche molende na bango na koma ekoya kolanda bango ti na ipen ko participera na ba émission ba tranche matinale ba CG wana ba corps ambudi ngana qui déjà à l'époque ndé na banda qui donc Fleurette Pasu je te dirais merci et ça flèche aller accompagner na heure et tout donc na koka ki ko boya koyate na koka ipe ko boya ko sala ngote mais je fais ça aujourd'hui parce que à travers vous yonde opesaki mpifo lelope batubaye bangapo ou acceptera que na leka et pas na TV pour nazoape encadrement. Merci à toi. On continue. Tuzana ba pera to ka mudalu mugendi mutesa bisambwani donc awa mudalu zo beta matoyo kana mo mudalu muke mudala c'est-à-dire oyo ezali nini pona bato aputuka mona ngai yambanga bazotala ngai
Oui, oyo ngai yambanga chef coutumier ya mboka na yo yebi ngai na libala ezalaki na kamu mbele. Ngai moto na salaki libala wana. Oyo pe ya lelo oyo awa kaka ngai na bantu amudiamu. Kuna boge tuba na bantu amudiamu ti bantu apukusu. Bantu amudiamu ge tuba ndebe fatu tulu. Mini kuzambi tukatulu. Kashi bibeti bileni ngeni. Wana muno kwa mboka. Tukosala libala ya kutimi. Tukosenga biloko nyonso tu basengaka. Po bana wana yo boti bazala ya mobali wana. Soki abali te na kutimi. Wana atake na civil. Kuna bagumona eloko te baguzongisa yeke ndo sala nanu libala kutimi. Libala kutimi ezali leloyo. Leloyo baye kopesa biso biloko nyonso tu oyo tosengaki na kata facture. Tuyambi bango basi bakumi me mutu moko nanu tozozela bientôt etikali moketo banda. Yo landaka tukozala en direct ndenge tukubanda osenga na ndenge tukubanda kulupu. Uzolanda ngai? Merci beaucoup. Olanda biso ti kino tukusilisa masoloyo ezala epana bino. Ngai yambanga mohangi maye. Ane dule nugo wampila betu ke tubaku na bwana na betu dule nugo c'est-à-dire beno kumaka beno mbote na beno kuna vutula matondo ke banga Kongo me betu kuna dule nugo betu me kuma na bwana ngo betu me kwisi okay. Nga nazali koko, nga nazali tata ya Leonie, mama oyo abotaki mama oyo aboti mwasi wana. Papa na yende biso. Bam koko donc biso za ba koko ya Fleurette. Mama Leonie oyo aboti ba mama na bango. Banoko na biso na ngai na ye batu babotaki ye. Lokola batu na bakufa na wana mboka biso batu nde tozali awa. Lokola nga naza leki mukolo mbanga ye mutu abimaka lobi me awa toza biso mibale. Kapasa Rigobert, tata ya Leonie, Mukolo na Sébastien Mbanga. Yambanga Mohangi maye. Donc toye kozwa biloko. Mwana akendeki baboti bana wana bakokola bien bango pe bazala na esengo po lelo mobali asepeli ko honorer ye. Toza na esengo eloko toza kozela nde yango wana tomoni pasi me nzambe azali mbula kutala to bengani mbula eko beta te tozali awa toza na esengo twena atinda ngai mbongo na beta miziki na kusenga ye mbongo mingi te ye na mobali na ye ezali honneur bakutala batu bakubina makambo nyonso to bakubina kimbala bien atinda nga 400 nazali monsieur Malaba nazali mobali ya mama Lika Fleurette Martine Passo o akolisaki ye oza komema ye na classe. Je suis très content dans le sens que tokutana yo isika pona libala na ye et comme la Bible déclare que Dieu honore ce qu'il honore peut alingi ko honorer ba parents à travers le mariage oyo na mukolo na lelo comme libota na yango ba ye ko pesa libota ba plutôt mobali ba ye ko pesa ba biloko ba sengaka vraiment na zana esengo mingi et que nzambe akopambola bango isika bazali. Ok, pas sur Bafleurette, je pense que aux homona déjà koko, papa, lobby, tous soit biloko calamité, on va savoir bisoni oso, to sepeli parce que moi na bota na famille, boto la rae na famille a comment rapé kokende ko créer famille na na mobali na ndenge la Bible dit, ndenge papa otikolo badon soyez bénis et ça honneur pour la famille. Mon famille ezo balisa bazo bimisa nan bato mayele et puis bazo balisa lisusu. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. Biso na bino aimé bido sur autoroute kanga mutema Lidio Kamo de Birmingham bino nyeso bolingara biso félicitations aussi à Fabregas Maestro ndenge pa balateria lino. Ai kokodema chanase.
ayi ime kimami ayuka sanne borte ayuka sanne borte usebi wono ko se no gire ya wera ayayi hangweshi tukusubira ingolo yina ikalema emi ikalema tukusubira ingolo ikwenda kugamba yi akukukhala kunjwayo umwana ba nakuye manzimbo naye lunga nakutambula seneyo eteyo zanzampe nakopanda nakombona yo yangweza yebomba melonga nakuye manzimbo naye lunga nakutambula senayo weteyo zanzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema unayebiyete unayezanise nayo nakutalela siyo Puisse avec en ce jour notre Dieu, Père, le Dieu famille, oh notre Dieu, se réuniront dans ce lieu pour t'honorer à travers le mariage de frérette et son mari. Oh, peut-être qu'on peut se le commuter, mais kolo to sengi na nzela mulimo musantu na yo Dieu de grâce. Oh, bandana biso, oh, pesa biso mayele, oh, pesa biso esengo, oh, pesa biso kimia, enfin que Seigneur, décision to kosala awa, makambo to kosala awa nzambe, epeso lokumu. Na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso ezali ya yo te nzambe oyo nyonso ezali projet ya bato ezali projet ya Satan na pokwa na lelo à travers cette union à travers ce mariage nzambe ezala neutralisé comme yo opesaki esengo na mariage ya Cana et le premier miracle Seigneur tu l'as réalisé lors de noces de Cana tika te na pokwa na lelo nzambe tosengi présence na yo tobanda na yo tosolola na yo mpe tosukisa na yo kozonga na biso nzambe o nkolo mokonzi ezala mpona lokumu na yo ndako eyambi biso nzambe kimia na yo boesengo na yo emonisama tika te nyonso nzambe tokosala oyo esika nzambe yozwa lokumu merci tobanda na yo une fois de plus totambola no mpe tosukisa na yo lokumu mpe nkembo nzambe ezonga na maboko na yo kombo na yesu kristo amen keleka pedige tubeni Gikongo inage kondaka kuwa Gikongo ya vanda kana bedu tuba nde bedige tubeni na giungana bedu tuba kana bedige tuba mbe bedu tubeni na gimbala bedige tuba sambu baina babwana na bedu keleka bonso tata pasteur me tuba bedu meya na bedu mbote na bedu nteke mbote bedu waka bedu kwenda na nkufi bonso kana nge kwenda na nzo amuntu nge kusafutuka na ntango nanto nangeti ngekuzakuta luku atia tubande kuna ngekwenda abantu mayelo ime manisa mamu chwalu mene mekwisi mekana ngemekwisa kuta maluku ya madidi kuna bomebuisa ngempini shindani ndongu kana ngemebuisa yona ntango usosa tiave ndinga kenga benu mekwisa usala nki kwaku ya benu tubaka benu tuba betuwa ina beta vanda betuta benu tula betu tati bubu yai betu vanda kinga benu tile mote na benu benu tubila betu benu me kushilanki benu ge lute ubia benu ge kuisa kwa kuna zona benu mote na betu mote betu ankara Maybe Sabbath, the get to Bambala, mean to right. No,
Betume kumaka nteka wa nanzo yai. Pila papa pasteur me kuisa me tuba. Betume kuisa samno ko honore facture ya mwana bet fleuret na Souza Niko. Betume na facture betume kuisa na yawo na betume discutant tete ve. Kena badima ya Benson bila beta yo ina betume kuisa na kuisa kopesa den. Je kutima dinge va lula ke yo ina betume luta den betume kuisa wa nanzo yai. Betume kota betume yamba beto yo ina betume kuina kila ben dibuki. Ina bete kanga samba lambe. Merci. Ngeme kuisa kupesa ou bien ngeme kuisa kudiscuter. Munge pesa mbala moshi. Ni kudiscuter tiko kalula tiko teta. Nyonso kakabubu. Kakabubu. Yankento. Yankento singoza rani wana. La. Kana yankento. Sabantu mwanzo pila bangala gebinga. Kana ngeme kuisa discuter makambo. Bedume wak kwa kubume tubaka presentation ngeme salaka. Nge kusa koto. Nge bashikaka. Malafu ina bolo mbange nge pesa kanyonso. Kana nge bikala kati fuka nge pesa bubu. Bon, ya zole ya bubu ya nge mekusa discuter nzombo ve, nkombo ve, nge mekusa discuter nkendo. Ya lemba nge discuter bakaje zole, betu tulula nteli pilai, ya betu kenwa, opa na bebe kete mandalisa. Betu mandalisa. Oh, malafu mtege. Kana yo kele pesa ata ipibu. Sababu boga kwenda kidina penda kwa discuter nge kwenda maboko pamba kidina nge kwa discuter bonso nzobo Okono ko zarmpe kempen baba zer ke ko bamo samna muge ko meni lo habeto wa bonso monane twena ka mutu moso lonze ni mini mbire maton mangere pardon kena wawa betu nani mupende loka zergi wana loka zergi mbali muni vitufuna kiko maton mangere kota ya ngebe kuza disikite fatire teko pesa yoyi kakala nge bana pili ya gitu yiki kubantu lamo yake kipigo papia hana ibi njimbu asa mahana njimbu teku byo kuno panchi kanjimbu jojena yayi bome pesa kundima c'est-à-dire bome ndima mokeleka boke kwenda discuter dibala pidina boke pesa kasha madafu sangu yo ibika bebe yonso tu ntima kubwa yo ya bome pesa kipiku yangu kasha madafu ke kusana nima yandike nkinu agezola betu manisi yinga mume ndima nge mume baka kasha madafu munu mekote munu yina mademoiselle na betu na bongo kana me sala montekizame ya ime yo ya ngeme sadisi yina ngeme zola yo yina ngeme kuisa kiyo muge mwana ngene ndia kota tibi mawo tubila munu yina ngeme kuisa disi ya ngeme kota kusola kwa mabuna kasa oui kuma nge muntu mume kumaga ntama okay munu nge monande nge binge baka papi nge kena papi yango ya yo kele bon merci dot paternelle. Ok. Betre banda kuna dot ya tate. Hey. Costume plus complet. Bleu. Hein? Bleu de nuit taille 50 plus. Ceinture en cuir noir. Notez bien. Ici, qui? Dormeil. Dormeil. Ok. Yina betlon ko discuter avec Sambo yoke kwenda ana vi ngeme tuma yinga yo kisalu lange utubande yinga munu mon fe ndimande yinga ase munu mon fe tanga ben ba fe tanga munu muge ndimande yinga mais tanga munu mosima kuma mutatanga muku bendimina de yinga mambo be anglais pas chinois kasho lo kutu wa machinois ke ba go pesa chinois Yinga. Ok. Un super wax plus mouchoir de tête. Yinga.
Yinga. Une paire de sandales numéro 38. Yinga. Une marmite ma famille, grand format. Yinga. Un bassin libala bosembo. Yinga. Un sac de sucre plus une boîte de lait Nido grand format. Sac. Un sachet. Sachet. Un sac de sucre. Un sac. Yina mume bui. Mume bui en fou. Yina kwenda kambala moshi. Pour discuter. Ngeme bouya. Yina ngeme proposer 3 sachets. 3 sachets. Munu ngena kolomba nani mutamuntu. Sac. Gumbuli. Un wax. Lombi sac hein. Pour Samuinga. non. Un wax hollandais pour la tente plus mouchoir de tête et une paire de sandales numéro 38. Yinga, yinga. Complet. Mama nani maloma kuzuma. Pardon, panneau solaire plus place ina bete sur la tête moi. Ici là, il y a un panneau solaire. Ben me comme na panneau solaire qui motive beto qui appelle ça mouille. Panneau qui motive. Yinga. Ngege na raison na ngai. Bubu ya ikanangeta la bakolomani ya bashinwa ngesana. Kwetala nanzo. Yoge nana yoge pelave. Sambo. Yoge pelave atange tulatia ge pelave. Ki kuna na bwala na nge. Imefa mukengi. Nge media. Timba la mbonga yina ti mukengi nge media. Samu nanki kubaluka ve. Kasho yamba ne. Mine nzene ngewe yamba. Muge tuba timba la mbonga. Bede futo na bwala. Tembi. Minda lomi gasala ke. Minda lomi gasala ke ngwashishi gwembu gumulia igumuliamu. Muge mona bisa ngako mona nde kene na panneau solaire. Nanki moti. Go boy sampimpa. oh, électrogène là. Manina mananga. Dans papa ameweza mweka hapo kufudi 15 umeweza tu kama 15. Bon, loko chimi. Hana bete kumpuku sebo diama na to solo kuma panneau solaire. Taman. To sebo kuma panneau solaire. OK. Mumane mato kelebet va 70. Osagi gongo. Yanta bet vana va 70 va 74. Mu vana na école primaire. Yaya na munu mosina ne Emmanuel. Ya kwa barandi kaka nkento na puku sisina Emmanuel. Singadi obie Singadi. Voilà. Singadi. Betme kwenda yaya na munu vana no bisa masa mer mpila mwe no bisa muno leke nani buku ya. Mwana ya singadi me bala na kati ya pugusu mwana ya mbutamundenji ya me kwisi na moliambo yo kananji kwa salamu mo katumpigisha sawa mo kwenda kuno boge kwi pesa mwana mundi mwana kwa nani oh ya na merci kima ve muno mendi pano ben waka muno yinga Sachet ou équivalent. Mutambange. Si yagege luta na magasin ngege mona dia ka tui. Yoge tega yo. Cartouche tu avais. Boge tega na Brazzaville yo kela wampa yo. Na magasin na beto ke. Magasin kanga ngetu bangongo kwa. Ngeme wa bila. Ngege mona ngeme songa muna wande. Kana ngeme kwenda na bwala ngetamona dia ka veba ba mwini. Na kana ngeme kwenda na bwala ngetakuya mona veba banki yai baka. Ba mishi ngege mfatu. Betge tulani taw. Beno bita. Menduki kelve. Yo quel diable? Betu na poko sumenduki. Calibre 12 ina yo kele. Iya. Betije.
masasi ntia kenge kusanya baminduki ya bo yokele nyaka ve bedige na inje bedige bakaka masasi bedige zona ve ngekwe sumba yokela wa mingi mutasonga ve malanga ngeka kwe sumba $30 $40 nyonso tuku na ngeka kwe samo bantu bedige sakugana simu boge lomba vena fra congolais yo ina muge lomba vena na Yemewe. Bantu ya ipeke bana ke awa be. Yamba. Yamba. Betu kosala babima ya complaisance be. Betu lomba kaka pila ngeme tu bande beni sala kaka volonté na betu. Non, di bala kempilina. Kana di bala ko vampirina ngape ke disité yo ve. Papa pasteur no ko tuba bende ben intention de chacun betu ko bika yo. Betu ko vanda eni. Pour trouver solution mousse. Pour tout vendre, petit ça la volonté na ngete. Yoke di bala. Di bala nyonso yoke vana pilian. Bet me bouya cartouche vert, même na ba boire boke pesa. Mais voyons un peu les montants. Quand il trouve $50, 100 000. 100 000. Yina yo me kuma bonso benike sala na nko. Or di bala ke boke sala na nko. Bet ko sala na bilande betume vukisa bana donc betume kuma muntu moshi a partir ya boala bete boala moshi betu sala na nkuve mpila non mpila ya papa ili Gobert me kutubande papa ko vanda magazine e bakala mume 10 ans dive na Kinshasa wa na ukumisa mwana ti na niveau ya université mpila bete na ndave mwana kana ngeme buta ninge fait 10 ans ninge fait 100 ans mais na di bala ninge fait tout la bima na nan tout fait manina neme manisa kana betu me kwenda betu me bakashira betu me sumba masasi na tanta beda pana ngeme sare bala pana betu ge wakana Munga mwana de ngeme bana obakandi ve ngeme baka deja kesi mundu me tuba $50 attendez ngeme baka kesi kumbuka ve munge baka kisi be mume wa mundu me baka kisi ele ya kitu wa be bolanda ni be yani mulie tuba be ngena kutuba ke mwana wa baka kesi pardon betlanda betlanda message ya pasteur me pesa wa betuwa munge papa ve betuge landa message yina ke na parole washi betuge landa message ya pasteur be tension ya bantu ki yanki nge pe kuisa be communiser sambu betu pe me sansa mwana na betu me sansa bonso ya kitulu me sansa amekwe na tike ngeme comprendre kana bo me lomba bo me tubaka le kana bo me lomba likulu ni bo ngene bo sasa ai mo manina ga manina quel fait bo me lomba nge 50 000 par exemple $50 nge go baka 30 000 ya tuka jigi paro manina ya ko wa paro lo manina fati il le 28 9 mois. Waka, moi, nous est ça, nous les 22, nous ça discuté, 11e mois. Il fallait que ça va nous discuter, que ça y est mis, il y a ça, il me discuter, c'est pour Caladio. Papa, vous ça change quoi? Manina, mama yo kufanda pesa grana munge pesa nge 30,000 kwa munge meso la $, munge pesa nge 30 sa munu mo zolande mo pesa 30 comme déjà 30 yoke ngeme losa na kima mo sepana ne kota mun na ntima yoke mbote munge pesa nge 30 kima ya ni melo sakima be papa melo sakima be nge mundu melo sa ukiba nde beti sala ka volonté na nge ite mpiri na be non ya de tuwa kana bambuta betu bande
pesa likumbuke bonso kitoko yange tali ampe liboko ya obia bono ba 50 dollars na ngingi nange ndeki na ngingi nange ni fe bono zola tubana munge pesa nge 40 dollars kana betu kusala kana mwetu bale kana mwe pesa nge shira manisa bubu ngeda baka yofe muno mo manisa benge zola ku manisa beno muno pe muno me loma ne mwe pesa nge 30 dollars songa monde mume buyo byo bendi makana nyame buya betu sonika 50 dollars betu betu na ngi betu kota na bwatu nange betu na bwatu sonika kuna 30 dollars betu kota na bwatu nange okay dame okay yinga un sac de sel yinga Yinga. Une machette Tramontina. Yinga. Un carton poisson salé. Oh, ok. Non, c'est pas ok. Moi, je voudrais poser la question. Benez, il a mon savait français, il a benez son amour ok. Moi aussi, j'ai été sur le banc de l'école. Et loi, Vandanier. Yan depuis dika butu yan. Yan tiki dia butu tambang, bama hane. Non 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 non. Bima muye buya kayo ina. Ndiye mona bi yan papa mata. Ifondo kuna ina bo mesa. Wani ndo maki Giseli mugalia, magaya bu mugalia, kogu mugalia, kombu mugalia, yeme kima tu mugalia. Do we sadili tantori magaya. Non non. Ini dulan. Modu na bwe sakofi bisafu. Lo. Mwana we. Non 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 non. Yoke di bala yamba, yoke di bala. Hashi di bala. Alors, ko lomba be samna Kinshasa nge lomba. Kana betu be lomba ngena di bala betu deve. Di bala ina muge pesa be. Ah, saka makai. Carton makai yome ko salama be na di bala. Di bala. Betu me ko salama. Yage mwana tete. Yage mwana tete. Ya betu me ko salama. Ba facture yage model. Ba pasu bana kwa me ko lawa. Ba pasu bana ko. Betu sala yo. No bu sa pibe. Ya yige bu sa pibe. Aïe, il m'a dit, on s'est amusé à discuter avant, mais finalement, on a soumis à moi. Aïe, c'est non, 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 non. Il y a beaucoup de sabets, il y a beaucoup de sabets. Betu kwenda. Betu continue na wabetu tubilange ti kuna betu ge kwenda. Wabetu ge tubilange. Ya ike famille pasu. Tulaka 30,000 dollars 30,000. Botula na Zulu timbongo samuke gonga kimugaka wayo wadadenje. Yambanga. C'est vrai ça? C'est vrai gars. Non. Comment? Muke mona bonti muke rêver. Couverture oui. Ménage la couverture pour que depuis quand? Gaga. Ah, mais comment ngeke toi bisi pour ça? Couverture ya tata mais même mama ina bone wapi? 3 francs. C'est toujours de 3 gi kamisa. 3 francs. Non, 30,000. 3 gi kamisa. Moge tulana Zulu couverture. Modamba. Ngemeza basana nimepesa de solo ya Emmanuel Mabunda na Emmanuel Singati. Ngemeza banki mwepesa la kimi. Kimani nimepesa la. Nimefuka na bwana. Napo kusubiri ge bagadi. Non. Comment ngeti? Cuba. Mtu angaka fete pesa ya pesa mitanda, ya pesa blanketi, ye kama ye kwa ya bakante. Ambrazi ke mona beto ke no response. Ambrazi ke mona beto ke bamba bele. Ambrazi ke mona beto ibana ya tete ya sala di bala. Ibana tete yo ya. Fala mu.
kana muta histoire ya mwana nkenki ya Belme Busubala mudata yo ina boge tubande respect mwana nkenki ya Belme Busubala ngelera ngeke kwenda kwela na bafamia nkaka ngeke diskita kave ngeke kwenda c'est ça muke muno normal ambiance s'il vous plaît. normal. Et puis, comment yoke extraordinaire. C'est comme ça. Il y a deux choses qu'on discute. Il y aurait Vandaka, d'autres teams à la fin. Je n'ai jamais vu tout ça. Dans une aucun droit de discuter. Discuter. Le problème est quel? C'est leur droit. Après, vous discutez. Peut trouver compromis avec discussion. Quoi Makassi, s'il vous plaît. Yo ina mugezo banda d'autres maternelles beaucoup nkombo ya ntsipo ya moyo ukanda kumulia mweno gashi yina nyoske ya mwanae vasi na mugoso na komba ukalawa mwedashi mugoso mwila kwe valai awuzola kulongi ya gembaku uzola kulongi gembaku ngo mudali atupamu mugundonga yembala mani ngishi byembi gembaku mugembaku kala dado osenda muko wa munenji enje vala ko kwaya ko wajimisha donc kombu bando lemo kubwila mema igulongi mwila uzola kuche kombu lemo kubwila mema voilà bezo kwa betme mona onsinai buku kenji mukombu ya bakala betme kuisha na nkombo bakala sambo me bete landa kwa bozo nikaka même si nkombo c'est vrai deux coques à plume susu ya bumoyo zoli mugezo ba éclaircissement ba susu zoli sambo me diga wa me comme me kuikota na famille na bel soma monde tala ko na gefe moshi ya msomo yakikanda na bele bantu yonso tu yakikanda kati ya msusu moshi ya tata ki mambo otabia ngemewa mutengulia tata lema nge lema nge tata nge maride etu kwenda umoshi ulagu umoshi umusonso yemitakali bazaka nane pelme ya do yeba yo duka duna mwela yeba duka tsaita na safari yoni so yili fari safari yemitakali na mo france belle facture ya sio vana na maboko na ngeke ibuka kilo yemitakali ya na ifika safari dazaga kalem bo betu kwenda na lemba betme katula taki mama shifu samana munge katula pe sambu ubeza manemba ngame tu bande c'est moi abobu na betme kwenda na moi na lemba ngezo da katula munu kana mozo lako katula na lemba konge me somo ngeke lemba ngeke tata nge munu me saba kisika ngeke me kana nge vanande ngeke tata munu me zo songe de tala mpila boge sala sambu banda mwe banda ko disitiawa même on avait tata na intervenir na kima moshi le Kofi voilà un peu la répartition il y a Bentasal na sucré déjà malafu yayi c'est ça d'accord. Donc c'est ça, donc il faut poser même on a même Moussa, même on le on précise autant de biens
na facture ye. Donc tozo somba toyebi ke tokosomba boye. Papa bière. Mais bière non. Tosombi bière moko te. Tosombi déjà mais quand même ça va bière. Vous pouvez prendre vous avez la position, mais ben me prendre le tout pied. Ça vient de Daniel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, je pense que Moussa a erreur. J'aurais aimé, parce que attention, j'aurais aimé, je ça bien aussi en paix. Ça vivre dans la paix, discussion qui est vendue toujours à casse. Kupona et couper sa bima et discuter. Il y a du facture avant. C'est vrai que vous discutez au discussion, manque de représenter la frustration. Bien. Mais vous m'est tombé que vous discutez et vous faites ça bien le même jour, acceptons ça. Est-ce que vous mettez ça déjà? Mais Fleurette, quel est notre camarade Nali, minga betuwa déjà ame binga bota plus. Ni kombi ke mwana ya awa. Quel est notre camarade Nali mingi ta plus. S'il vous plaît. Ben vanda calme. Oui. Na facture ya tata d'autres proprement dites yame tuba mpilai mun kopesandi $2,500. Mungu asimpi kena ya yandi kwa kunasi $500. Yo ina ndebetu kuma kuna babine ina nkaka ba ya kusakana bete salene na nima bete manisa nteta asambe tanga bete kwenda. Mungu mwe vanda kote ya malu. Mwe kwenda woko. Bete ke sakana nge mutu ke sakana. Mundu ke sakana nge. Mundu ke kusambe pimpa kenge. Nge tuba munu mwe lomba nge $2,500. Imene nge pesa betu sala di bala ya bana. Nge mewa. $2,500 betu sala di bala ya bana. Mukwe tanga chamu katibana ve betike tanga bitengu ve betike tanga bana ve pesa munu $2,500. Samu kuna na kati mbongo ina mgena bima mingi muda pesa nge. Bima nge kana ko pesa munu kana mbongo ya yabu. Oh muge salaji mbongo akaka. Komu ya sumba munu. Ubisabu suila mboso. Mgena mbongo akaka. Mgena bima mingi ya sumba. Bon. Isagiso. Muge tuba mpilai. Sam na $2,500. Mon me pesa nge. Now
Sola, lege, sola, lege bigati munoshi. Tina ni dani. Lege bagati aburashi. Aburashi mo baby shemambu balam. Ali. Muru ni wai langa bata chinois utapanga. Bali kama mimi. Bo fe kamula ni babo. Lo shumudu kuvita mumboka papa. Voilà, c'était que nous avons. On était. Lo shumudu kuvita Wenja. Ngaya ngule njile tunda kune kusebimi ngishikundwa ngishibula mijiki. Omwela yulu mini ngono. Ngishiko hange no bila so bali lyai. Yimeke ngito uduna. Mwana omwela ungifilile kapo. Nyenji kunengi Amene kwa ite papa mke papa ina tata mwasi na mama longola ya tata mwasi longola moko katula ya tata nkento tula ya nyonso ke place mozo na kati kana tambala opesi ya moko te Ezali ya omona. Sanda numéro combien? 38. Maman est maman. Il y a des amis. Ah, il y a la maman est bien. ozala na rapidité te ya ozwaka opesa nzungu tika sukali Udala. Ndio haya sukari. Hai kintu kuna ujitilo. Allô Ninaye. Allô Ninaye. Allô Ninaye. Allô Ninaye. Ada salake na kanda allô Ninaye. Essa conversição Muninga bali sepela. 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 Muninga bali sepela. Yes. Yo Yache. Ça va? Oui. Ça va? Oui. À l'aise. Dala, fungula blanquette yo. Makati za kilo. Unaofuna nguramba nene. Antuka. Mungwa. Hii Mungu kwa nisikite. Dala. Ase mtu wa kumalugwa. Vem quoi? Vert.
Ma verre, ma douzaine, ma verre. Maria. Douzaine. Mec, tu sais que bon. Bongo bango yaki bashi. Bongo yaki. J'étais. Bongo là, c'est la qualité à verre. Comment le verre de verre bambou. Des marques Tumbula. Bon. Wamotina, le Katanan. Magasinier. Ah, chinois, mais. Mon que tu le na mama bo. Ça que nous là. La safari bala ahana bimu angali kanza kakane angami yapa Nani? Vou filmar. Je vais faire ça 9 kg à bière. Il y a ça déjà. Donc, mettez ça 9 kg à bière sur 22. Non, sucré moussi. Sur 6. Pour le reste, on doit mélanger comme on peut la maison là. On peut ça bon, mais comme on met Kumayana, on va mettre ça. On va condamner tout là, il y a bras Congo Pamba. On peut mettre tout là, braliment Pamba. Or, on va mettre ça mélange. On ça mélange ça. Combien de kg à Guillermo Bicala? Il y a Noko.
na batata mugendigala na mfuka ya kwake 10 moshi lemba 300 Mais na muzere muri mu santu na muzambe kuzungisi kuna mbele. Tikati nzambe kuzungisi. Biloko ya mariage semaine. Tikati biloko ya la béni. Et au béni libota oyo nzambe ni mutu. Au béni liso to ya tikati nzambe. Tango tokolia yango, tango tokolata yango polo mokonzi. Ko pesa yino. Merci na oyo nyonso yo sali pona mokolo na lelo. Et nous croyons que Seigneur ils ont ouverture pour que baleki nyonso batika mikolo mokonzi balanda nzela ya baokezala béni na kombo na Yesu Kristo. Nzambe tolingi kozonga, c'est vrai, tomikabi na maboko na komi ozonga oyaki na biso nzambe tika te odisposer de moyens de transport, complication, accident, moyibi, confusion nzambe tezala neutraliser ke molimo mosantu na yo nzambe banzeli na yo nkolo mokonzi bazonga na biso. Merci oyo misiki lekembo nzambe. Comme yo zali Dieu, si tu commences une œuvre, tu vas jusqu'au bout. Père, comme yo bandi na biso nzambe, omoni sinzela, tikati na komi ni nkolo mokonzi, oyo tokosala, nzambe oza toujours asubi na biso. Tikati nyonso, kombo na Yesu, mokonzi, pe mobiksi. Amen. Na bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali nzambe. Olo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo Voilà, on est arrivé à la fin. Il y a Dot, il y a Florette Pasuna, Nico. Hein? Nico, en tout cas, Ezaki moi mbilinga et teinga imorope parce que nga morope déjà bientôt je me prépare. Na Monique et a facilité quoi. Il y a facilité na assistant na ba Dot mais oh vraiment na Moni ezaki makasi le commando et moi aza pene ngai. Commando a tenu famille ya Nico rigueur jusqu'à la fin. Bayoka nakati mudagu e baby te ayaya iko beba pona nini libala oyo eza libala ya kala bana babotama ata bayoki kanda ata bayoki esengo bakoboyana te parce que libala bana ekufaka te ezalaka ka bongo ezali eloko apetete bokoya kuna ke ale bokamata boy non jamais yo koko ko imposer te famille ya mwasi yo imposer qui non il faut la basala oyo lingi mais c'est ça parce que bango baye ko bala mwasi ezali te mwasi ake ko bala mobali bango baye ko kota na boîte na biso il faut ndenge biso to lingi ko mema ndenge wana pe bango bandima po andima mwasi il faut andima makambo nyonso tu o to zali ko kuloba il faut andima mbongo nyonso to sengi il faut andima babulanketi babiloko nyonso to sengi il faut andima yango wana andimi esili ambiance ezongi to lesi bango bale to meli masanga ambiance ezali taba pe yango yo to ya lobi to ke ya kubuma taba to le bien là voilà. Merci beaucoup. Je pense que Ezaranon Karabongo Pasta a ajouté papa. Oui, na sepeli dans le sens que c'est vrai to bandaki na Nzambe. Je me rappelle le bamoko Maman Maria lobaka na Jésus na ba serviteur bo sala o ya akolinga akoloba na bino.
Et tosali mokano oyo nzamba alobiki na biso tosala pour que réellement ndenge tobandaki peut-être na ba discussion na banini mais to atterrir na kimia tekati vraiment nzamba azwa lokumu. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer parce que to comme na suka to moni papa Nico hein. Oui. On s'appelle comment papa? Papa, pardon? On vous appelle comment? Moi je m'appelle Yakintulu Kasongo Bouidi Daniel. Yakintulu Kasongo Bouidi. Ozamuta Bouidi, ozamuta mboka ni? Mboka Moliambo. Dans le secteur Kilunda. Territoire Bulungu, la province de Kwilu. Ok, ngapena la Kasongo, mais y a pas nzuma simanimba comme ça bon. Bon a évité mais na vérifier kaka. Na nga kota ba kenge ba nino. Namoni ba osiliki, osalinyo so mesuka nango boyokani. Ezalaka bon na libala. Ezali kosilikate comme tel. Batu mususu ba okanisa ke na silikite na facture ya libala. Tango basalaka ba discussion pour na arriver na compromis ezalaka toujours bongo. Ba moi échange de paroles ba papa ya moi si balobi biso to lingi boy. Ba papa ya mobile balobi biso bongo te to lingi boy. Alors ba moi dispute wana nde suka nango ezalaka bo trouver compromis donc entente moko boye boyokani. Et donc disons les ambiance ya libala. Namona ya mo koma pe akanda po noko bando sa kinzonzi kuna bagi soki ba boy kozo ba kena bango. Bon ezaki candidaté omoni eza lokula na ba mwa bipali moko boye omoni esika ba mibali bazalaka bazobunda oko se laisser faire te donc il faut ça moi bizeti moko boye comme au siliki nzoka ndo siliki te mais na motema kuna yebi ke faut na balela kaka mwana nanga mwana mwasi oyo boye na kotika te donc mozo sala moi bipali po bango pe babondela yote ezabo baotala osiko Florette na Nico opesa bango conseil nini okoyebisa bango nini? Bana nanga papa Nico na mama Florette na pesi bino nano merci mingi na ndenge bosangisi biso tozaki koyebana te bino boke kokutana bobanda pe koyebana te ke boza mboka moko mais lelo toyi koyeba ke na yo mobali na mwasi boza bato ya mboka moko donc epesi biso esengo makasi mais conseil na pesi bino boza na mboka mosika bozala na boyokani bien mama zala soumise na mobali ndenge bible za ko recommander biso et puis yo pe mobali kozala kateke kaka ponga na balié il faut na imposer kaka te tant mosusu pe oyo kaka pe ba doléance ya mama donc c'est ambiance ya foyer surtout que bozana bana encadrement ezala malamu na côté ya bana tala ndenge biso to encadrer yo Nico obanda bomwana ti osisi ba université ndenge moko pe ba bandeko na ngai ba encadrer mama Pierrette et Florette ko banda bomwana ti ba université donc encadrement o biso to salaki na bino lelo ekumi tour na bino po ba encadrer pe bano ya bino ba kumisa bango pe na niveau o biso to kumisa ki bino. Voilà conseil na ko pesa bino kayango. Ok, wana conseil nga vuma na sepe na lango na leliango mundagu mubuli na rozango kaka to kendeka numéro 9. Oncle to tellement na biso poto za la même niveau. Yo mto jouer leki na ngande moto na pesa ki parole. Ndé na pesa ki na yo mta beti numéro 9 mais po chabi ya matata. Ba nyongio ba kangelio défense ba chelio ba longoli poto ba kena ngona mboka kuna bundani tozongsi organika oyebi nani petit Cédric Bakam ba chela gaye batumi sato po bakanga ye ben suka nango achaka kaka bi ndenge penga na chevie mbanga bi voilà organika kala kile nyonso ache wana olongi nyonso na suka nango amoni na bimisi biloko nyonso na pesi ye siko komi ambiance kitoko tozo seka
totikali kaka bandeko ndenge tosali mariage na biso ndenge bana biso balingani. Nde balobaka bato mibale bakutani libanda basangani baye bakoti yango na famille efungoli nzela. Ok, efungoli nzela. Nga naza tata leki na bango. Suza wana nga na memi banda bomwana. Bino bobenge Nico, mais nga na pese komwa noko na ngai Suza. Nga tata na ye Ambroise. Mama Fleurette pe na yebi na ngai ete mais na minute oyo asa pe mwana na ngai ndenge na memaka ye nazo senga ete baza le sika moko. Banwa ko swan na biso ba famille mibale etali bango te wana ezai poto bongisa nzela na bango parcours na bango. To sengeli bango en tout cas vie malamu. Présenter yo ke azaleki nanga. Tango Nico wa botami bango nde bazomema ye. Azomema ye kosokola ye tout ça. Maman zaki wapi? Maman zalit. Mais au moni encadrement ba maman bazaka toujours ko bondela bana. Mais yende atenaka discipline na kati ya ndako na bana. Soki mwana zolela balobi tata leki Ambroise azoya. Abatami. La famille tozaka na mutu moko to bangaka. Ye masekite. Ye discipline penza. Alors voilà discipline azaki ko sala tala ndenge Nico akomé bon. Merci beaucoup. Coco Dema. Voilà. Je passe comme ça. Coco voilà, merci. Maman Alongwa Pesanganzela. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya, Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nguya, Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. Wana bato akete belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet